Pour déclarer nana simbié. Frère, Jésus-Christ a baluki moi c'est bandi ko lenga. Abandi ko lenga na makolo na bien aimé. Et c'est le copain de yanga imakasi, était yanga imakasi. Et c'est na mingi bayaki wana. Baba nene ba ko simba Jésus ba obika. Mais la ko simba moi so na simba ki Jésus a senti et loko mo bimikati na ye. Donc les gens nous sont ko simba ba ko Christ ba so obika mais moi si wana elekela ki Jésus. Bien aimé, et ça va tout nion so bande ko ya ba so na bango guérison ba so bika. Yeso bande ko bika ba te belé. Mais batu nion so bande ko bika Christ na ko bika bango ezali te ke bango nion so ki vie éternelle. Te, et ça ba tout musu ba ya kaka ba so ka lo bika ke na ye. Ayaki kaka Christ kangola ke. To tu peux ces exemples en na 10 lèpres. Luc chapitre na biso 17 ko bana verset 11. Tina verset na biso 19. Au moins Christ a fait ça ndakisa azoloba ezalaki na batu bazaki na ba lèpre bazaki na lèpre 10 bazaki 10 personnes bazaki na lèpre tango babiki Yesu abiso ayisi bango boke babeleli Christ babikolo yokela biso mawa biki sa biso Yesu lobi boke ne pas ba sacrificateur ndango ba okena nzela mama babiki babina bango 10 ezalaki na moko kaka yaki ko kumisa Jésus aye afuka na makola Christ abandi kolela abikolo na ye na makolo parce que na biki Yesu atuna bozalaki 10 obongo 9 bate wapi kaka yo monte ko se présenter ko kumisa nzambe nzamba za lokumu kondima na yo ebikisi yo bien aimé et tel que déjà batu musu bande ko landa Jésus même matin so tangi batu musu bande ko landa Christ ba eka po bazo ka guérison mais ba yaki te ke bazo vie éternelle parce que vie éternelle bo konzali koleza yaki na batu ya kotanga eza mutu musu ayene ko prier ayene ko samba na église ye aye ko luka kaka libala ye ko luka ni ka musala mais vie éternelle pa na ye aye ko luka ngote. Ndesi tosomona lelo za batu musa sambela kaka nzambe pesa nga mbongo nzambe pesa nga musala nzambe pesa nga boye mais vie éternelle akobonda teke nzambe sunganga batela nga lobi na kota na mona bokonzi na yo ezate bien aimé na za pena na temps refungola te pour to comprendre que pourquoi Christ a déclaré qui et na force katine bimi moi si wana elamba na ezaki na makila. Donc, alléluia. Bien aimé, ça prophétique m'a cassé, mais dans sa place, il y a babi que 10 lèpres, babango soit biga qui mais 9 bakei. Moko va ko raisonner aïe, ko reconnaître bi kolonum de bikisa kinga. Christ a lobi boé. Jésus-Christ a solo dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 verset 66. Abi ba disciple ba yaki belé. Tant ba yoki ka maté à Jésus ba misusu bakei. Jean chapitre 6, verset 67, Christ a dit tout dans disciple apôtre, bino 12, et là on est éthique et éthique pour bokende, et là on est zangino pour bokende. Bola na ba misusu. Yoka apôtre Pierre, alors bien Jean chapitre 6, verset 68, habito okende ce pas un nani. Yondo zana maloba bon viek. Mbote na baebanso bazuli bakumalamu ya kolanda biso moko na lelo Zambe azwa lokumu pe nzamba pambola ngai na yo pona mokolo kitoko kolo apesi biso tokuta na peto monana ezali na bolingo na Nzambe ezali mbongo te mosolo te tango nyonso na lobaka ezali nde bolingo na Nzambe kati na biso yango Nzamba azwa lokumu Nzambe pe apambola yo sepelaka mingi pe na koyoka maloba Nzambe olingaka mingi koyoka parole de Dieu Zamba pambola pa baksu susu boye bipe posa lisusu za katina yo boso tena banana ningi ko to banda na ko sambela ko bondela ko tika tant au moment où kitoko kola pesi biso ko ka lo banzambe na maboko na e to kangi misu Père céleste Dieu le tout puissant merci pour na mongonga kitoko pesi biso pour na koyoka liloba na yo Seigneur na sengi molimo na yo Saint Esprit na yo esala katina nga ezala ngai te me molimo na yo ndenge makomi lobi ezalaki ni na molimo na onde basali no balobaki kolo bana ngai ezala ngai te makanisi na ngai te ma molimo ne sala kati na nga pe na tiki bandeko nyonso o ba koyoka ngai na mokolo no ona koloba kolo Saint Esprit na esunga bango bazwa boyebi na kati ya makomi na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Zamba zwa lokumu Nzambe anetolama lokumu ezonge pai na ye mokili na likolo pe na se oya salaki biso ngolu lelo te tozwa boyebi pe tozwa bokasi ya koloba o ezali maloba Nzambe na nzela ya Yesu Masia Seigneur Jésus Christ na croix na nzela ekulusu nde Yesu asangisaki biso nyonso tokoma eloko moko o tozalaki bomoko te tozalaki nde bato o bakinziba mutu na Nzambe na ye Nzamba azalaki kaka Nzambe asalaki likolo na se azalaki na Israël abandaki koloba na Israël
mais lelo yo na nzela Yesu Masiya na ekulusu nde asangisi biso nyonso tokomi bomoko yango lokumu ezonga epai na ye Yesu Masiya azwa lokumu liboso ete na banda na bindeko na nga napesaka conseil ntango nyonso na bandeko nyonso oyo balingaka liloba Nzambe bayokaka parole de Dieu ete esengeli tosalaka keba makasi na mateya oyo ezokoteama mikolo oyo tosala keba makasi parce que moyini Satan aza pe na bademo na ye basali na ye lelo bazoteya baza koteya makasi partout tozomona bango bazoteya na bachaîne partout na l'église bazali omonaka oyo pena demo nde mutu azosala kati na ye okososola yango ntango yo mwana Nzambe oza na molimo na Nzambe ozoyoka parole maloba solo nde okoyeba oyo aza Nzambe oyo aza Nzambe te. Bien aimé tozwaka boyebi kaka na kati ya parole maloba ya Nzambe maloba oyo kola alobaki Nzambe alobaki na basakoli alobaki na Moïse alobi na baprophète pe aye kolobela biso na baapôtre na nzela ya Jésus-Christ na baapôtre yango wana bien aimé maloba oyo yango ekosala ngai na yo tozwa vie éternelle bomo ya seko pe ngai na yo tomona Nzambe tokota na mboka oyo Christ alakaki biso oyo alobaki bayo nyonso bakosimba maloba oyo tokozala ngai na bango na paradis pe vie éternelle bokozala likolo ekozala likolo na bango na bato nyonso bazoyoka parole oyo yango napesaka conseil mingi na basali na Nzambe nyonso tosalaka keba na maloba oyo tant toza koteya bana Nzambe tomemela bango oyo ezali vie éternelle bon moyo siko talisa bana Nzambe ke suka ekozala sima suka ya mutu vie ekozala wapi kotalisa batu vie ekotalisa batu si enlèvement bonetolami yango lobaka mingi pe ndeko moko yemba na nzembo na lobi soki na église na bino bateyaka likambo ya enlèvement te bateyaka bonetolami kokende likolo te kokutana na Yesu Kristu te tango ke Christ akoya akozwa basantu na ye nde tokokende ko fete ya pate ya mwana ya pate ya mila soki bateyaka bino likambo ya enlèvement te bima na église wana Nzambe aza te yango so tosanga tosalaka keba basali na Nzambe tango tozokoteyaka na mateya mosusu tozolanda bato mosusu baza koteya baza koloba o esprit de mort esprit eza na mabete esprit de mort eza mabete eza malamu mais soki totuni yo mutuna expliquer biso esprit de mort elingi lobani oyebite ozwa koteya mateya mosusu pesa bana Nzambe kobanga o ane oyo ane esprit de mort ekotelema bato bakufa banda na ne de l'an 2000 l'an 2001 2021 2022 bato balobaka kaka ane mosusu kuna toyoki alobi ane oyo ya 2023 eza ane moko Nzambe akofungola ba porte bato bakopambola makambo esimba kite na ne oyo kosimba Nzambe azotalisa nga bato bakopambwama mutu mosusu aye oyo Nzambe azotalisa nga esprit de mort juge boya ni koloba siko tokolanda nani Christ atindaki biso toteya bongo te Yesu ayebisaki biso boteya bokonza likolo boyesa bato babongola mitema bokonza likolo ekomi pembeni toteya bana Nzambe basantu ke koya na Christ ekomi pembeni esengeli tosala keba totamona bokebi. Bien aimé, Satan penda zali, diable azali, aza koteya partout. Partout, tant de partout, ezaka en Afrique te. Partout monde entier bisika nyonso, diable aza koteya. Yango apôtre Paul a lobi na 1 Timothée chapitre na biso 4. 1 Timothée chapitre 4 verset na biso 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 atangi na kombo na Yesu Christ na otanga pena na lingala, pote nazali congolais, yo muto olandanga na bamboka mususu. Kolimbola pe ezalaka nango soko kolimbola ekozala pe malamu parce que tozolobela nde Jésus Christ oyo aza monde entier bipai banso nayebi ke nde tozoloba boye bachaîne mosusu bozolanda biso na bamboka ebele nayebi ke kolimbola ezalaka nango bokoki kolimbola yango na minoko na yo po te oyeba ososola nini tozoloba yango na bakana basala Nzambe mingi tosalaka keba na mateya nde toteyaka boye toteyaka bacongolais te toteyaka baafricain te monde entier pe baza na posa bayoka biso ntango tozoloba Jésus ntango ayoki kozolobelaka Jésus Christ eza mutu mosusu aza pe aza mundele aza na Asie na mekuna aza na posa pa ayoka ntango ayoki olobi Jésus aza pe na posa ayoka nini ozoloba yo sikoyo soki oloba biloko mosusu oyo ezaka na Congo awa oteyi mabe oluki problème na Nzambe yango tebisaka bana Nzambe basali na Nzambe tosalaka keba na mateya na biso eza na bato mingi balandaka biso na bamboka ebele pena balandaka biso baza na posa pena bayeba eloko nini tozolobela ntango ozotanga kombo ya Jésus Christ yoka apôtre Paul ndenge alobi na 1 Timothée chapitre 4 verset 1 oyo eza na conseil eza litoli nazopesa yo conseil nazopesa yo mpona kosala keba na temps oyo tokomi
tanto komi molimo mabe démon Satan azana basali na yo azo tinda mo bazo koteya ya on azo peso vexo ozana boye ozo boyebi otambola na bokebi nyonso na kati ya mokili oyo parce que Satan zabolo azali makasi po koteya bisika nyonso yoka makomi ndenge lobi na 1 Timothée chapitre 4 verset 1 na tangi na kombo na Yesu Kristo molimo alobi polele ete na tango ya suka ebele bakosundola kondima pamba te bakolanda milimo ya lokuta pe mateya oyo euti na milimo mabe. Alléluia. Ezali bato ya bilongi mibale nde bakobanda kokosa bango na nzela ya mateya. Bien aimé, yoka apôtre Paul na mokolo na suka tokomona bakosundola kondima bakolanda mateya milimo mabe. Yango tozomona lelo mateya yango eza partout monde entier bazo teya soki ozana molimo na Nzambe te okokwisa manakata mateya wana mais soki ozana molimo na Nzambe okososola te makambo ndeko oyo azoloba na Bible ndenge balobeli biso na Bible eza ndenge moko te a changer abongolisi maloba Nzambe abongolisi maloba Nzambe eza bongo te yango wana makomi na Nzambe Bible ezoloba na mokolo na suka bokomona makambu oyo nanu bomona te makambu nyonso balobeli na Bible esengeli ekokisama babitango bozomona makambu oyo ezoya eliko laksaka koya na Yesu Masihi ekomi pembeni koya na Yesu Masihi ekomi pembeni makambu oyo tozomona oyo balobeli na Bible yango tozomona yango ndakisa na pe na kopesa bino na Romains chapitre 1 omona makambu susu oyo tozomona o balobaki na Biblia basai na Nzambe balobaki yango pe tozomona yango ezokokisama lelo yango na bisaki mukomsu na lobaki futo sala ke bato e ba demoni azo sala na temps o demoni aza ko sala mwana Nzambe ezana mayele makasi kolanda sentiment ya batu te kolanda teke o aza pasteur munene o aza apôtre prophète munene o aza mutu munene boya uti boye soki boye ah mama papa mon frère soko landi bongo okozanga bokonza likolo vie éternelle bomo ya seko kozala kati na yo to komona Christ te mukolo Jésus koya akobeta trompette na ye ba ange ba obeta trompette pona kozwa église ba neto ba tene yo kozanga okozala te parce que yoki lite ya mabe yoki pina mate ya mabe lite ya oyo komema ona lufelo mona Nzambe te yoka apôtre Paul makamba lobi na biso makambo tozo mona na temps oyo nazana ngapena naza kolobela pene loko te mais ezali loko na kolobela ezali mais nazo pesa yo boyebi osala keba na tangu toza awa tangu tozali molimo nini ezo sala makomi na Nzambe lobi na Romains chapitre 1 kobana na verset na biso 21 Romains chapitre 1 kobana verset 21 tokitati na verset na biso 27 na tangi na kombo na Yesu Kristo na totanga na lingala pamba te atako bayebaki Nzambe kasi bapesaki ye te lokumu oyo ekoki na Nzambe pe bapesaki ye matondi te kasi kasi makanisi na bango ekomaki ya bozoba. Alléluia. Pe mitema na bango oyo ezangaki mayele etondaki na molili. Yoka ndenga apôtre Paul azoloba tozo continuer yoka atako bazalaki komimona bato ya bwana kasi bakomaki bazoba. Haleluya. Na esika bakumisa Nzambe oyo akufaka te pe atonda na nkembo bakumisaki banzambe ya bikeko lokola bililingi ya bato oyo bakufaka. Alléluia. Ya bandeke ya banyama oyo etambolaka na makolo minei pe oyo etambolaka na libumu. Ozoyoka makombi to kita lisusu place oyo mama na likambo pendeko ezala awa toyoka yango wana Nzambe akabaki bango kati na baposa mabe ya mitema na bango pe na misala ya bosoto po ete basambwisa banzoto na bango moko na nzela ya moko to ya mosusu. Haleluya. Basundolaki bosolo ya Nzambe pona komipesa na makambo ya lokuta bapesaki lokumu pe bagumbamelaki bikelamu na esika ya mokeli oyo apesa melkembo na pona seko. Yoka verset 26 yango na Nzambe asundolaki bango kati na baposa ya soni ezala basi na bango batikaki
kosangisa nzoto na mibali pona komipesa na bosangisi nzoto oyo esengeli te. Ndenge moko pe pona mibali batikaki kosangisa nzoto na basi, batondisamaki na posa ya kosangisa nzoto na baninga na bango mibali. En tout cas, na suki na nous place awa na verset 27. Ok, apôtre Paul ninga zoloba. Bien aimé, na esika bakumisa muto akela bango bakomi kokumisa ekelamu, bakomi kokumisa donc idolâtrie eke komo bakomi kogumbamela. Lelo tozo mwana mateya bakomi ko changer liteya bakomi ko ndima mobali na mobali babalana. Basi na basi babalana. Oh bien aimé, ya moi apôtre Paul alobi dans auto zali soko moni mosali na Nzambe. Oya tangaka Biblia za kondima biloko wana ke mibali na mibali babalana, mwasi na mwasi babalana. Aboyi atosi oza makomite seke aza ya Nzambe te, aza démon. Azali démon, azali su ya Nzambe te. Azotosa su maloba Nzambe te. Yango na pesa ki bino verset na 1 Timothée chapitre 4 verset na biso 1. Babi mingi bakotika konyomba kolanda mateya ba démon. Soko moni mutu azoteya bongo na église na ye, na église na bango. Baza kondimisama bagumbamela ekeko. Bandi bazondima babala na mibali babalana, mwasi na mwasi babala nenga apôtre Paul azolo babiso na Romains chapitre 1 ko bana verset 26 na 27. C'est que église wana ezasu ya Nzambe te, ezali nde démon. Tozomona ana nde Satan mingi ya kofungola pena ko expliquer loko wana pena ezate. Parce que na réalité ya wana te mukolo Nzamba kopesa biso ngonga tokoya kolobela biloko wana. Le loto mona ke démoni ni oyo azosala na temps oyo tozali. Oyo Bible le biso na Apocalypse. Apocalypse chapitre 13 to na Révélation. Apocalypse chapitre 13 okomona babi ekozana nyama moko, mwasi moko. Nazala na réalité ya wana te. To sala keba na temps oyo tozali. Na yeko yebisa yo mrambali wate nini te. Ngana yeko te ya wana te. Na côté yo fosala keba tan otozali soko yoki biyoka yoka mateya mususu okende kolanda mateya démon okoti lufelo mona Nzambe te, vie éternelle ezali ko na yo te. Kolanda te ke le roi azam mosali na Nzamba munene, prophète munene, apôtre munene, o lokola zali alati soki banini wana bien aimé kolanda wana te démon. Merci wana ezali moko ya toli conseil na ko pesa yo po tozala bokebi na tan otozali. Et là, on a dit que les anini. Oyo Nzambe alingi apesa biso boyebi, tozo boyebi na kati ya makomi, pe to tambo na boyebi parce que maloba oyo nde ko sala biso tozo vie éternelle. Bomo ya seko to kota na kati ya paradis. Et là on a zolo beleza na Marc chapitre 5, ko bana verset na biso 25 tina 34. Et là on a le bezali nini. Termine ngezali qui a touché mes vêtements? Nani asimbi elamba na ngai? Alléluia. Donc maman alikamu pende zawana. Donc sous thème na ngai na se na ngape loko na kolobela alikamu ya elamba. Bien aimé yango fuko mituna elamba nini ozana ngo. Parce que awa na kati ya Bible bazo senga foza na elamba. Elamba oyo Christ akopesa oyo yango nde ko sunga yo mokolo wana oza na fête ya mila ya pate. O bazolo ya biso na Apocalypse. Bien aimé biso tozela moni bitonde to ka maloba Nzambe o. Yango nde kosala biso toza vie éternelle. Biso ngana kote ya yo mbongo te na kote ya onyoso te. Na kote yo te ka bénédiction libala eza mabete eza nango malamu. Mais le cause très nécessaire très important au Christ le même c'est la vie éternelle. Bokonza likolo. Bien aimé malgré que l'on a le besoin na moulayi mais to lo belango nyonso te pas que ngongo ba pesingeza muke. Ma commune Nzambe lobi nini dans Marc chapitre na biso 5 ko bana verset 25 tina 34 balobi ezalaki na mwana mwasi moko eloko pende te anga makasi elobelanga bina makasi pesa anga ko banga yena lobaka na yebisa batu mingi na banga maloba Nzambe makasi na banga ngo makasi makomi na Nzambe ezalaki na elenge mwasi moko mwana mwasi moko azalaki na perte ya makotanga makila pendant 12 ans perte de sang pendant 12 ans. Boyebi lisolo malamu, boyebi histoire malamu, so bani pena na verset 1, verset 21, au mona ketangu Christ azalaki na mboka mso zoya, kokota na mboka mso bato bazalaki na ezalo kwa Christ aye na Congo. Azo bonga mapote na Nigeria.
bandeko baza Nigeria bazozela déjà kuna ko ya kaka ndenga zoya soko tangi na verset 21 au mona ka babitango Christ azokita ezalaki na chef moko azaki chef ya synagogue mokonza mosali ya kati ya église tango amoni Christ aleli na makolo ya Jésus abi nkolo salanga ngolu mwana nga mwasi akokufa yaka noki obikisa mwana nga ya mwasi mais eloko tozolobela wana te eloko tozolobela mwana mwasi oyo azalaki botangima na kotanga makila pendant 12 ans. Ah, alléluia. Pendant 12 ans, on a la perte de sang. Kotanga makila. Bien aimé, ceux qui toquent dans ma commune en Zambé, dans l'ancienne alliance, Zamba qui Moïse, Montonion so oyo, moi signon so oyo, azo mon nabasanze na makila na ye. Si banda ceux qui katanité a commis impur, moutona za impur, mais ceux qui katani, wana za normal, mais ceux qui so katanité makila zo bimaka aza impur. Donc moutonyon so simba ye. Yé pas au mana même esprit ba ko mana lo lenge mort ça impide donc mutuana oya ko simba to mwana mwasa so asimi mutuana et sengele mutuana ko sukola nzoto na ye na bilamba na ye parce que nzoto na bilamba na ye bilamba mutuana ko ma impire boko mana ndenge mort batabo tutu batabo ya mutu oyo azangi donc aza impure aza mutu oyo aza na botutu. Bien aimé babi mwana mwasi oyo abebisi ba mbongo na ye oyebi pena lisolo na malamu abebisi ba mbongo na bozwi na ye na ba minganga bazwi solution te azoki solution te apesi ba mbongo na ye partout atambolaki azoki lobiko te mais azalaki na mokolo moko ayoki sango ya Jésus Christ ayoki sango ya Yesu Masia ayoki sango ya Jésus Christ kaka azoya bien aimé na motema na mwana mwasi wana bani komiloba abisoki kaka na simbi elamba na ye na kobika. Alléluia. Oh bien aimé. Eloko o benete anga makasi. Tant on azotala eloko o nazonga mamona lité on a terra mukomsu ya Dina. Na Genèse chapitre 34. Ko bana verset na biso 11 babi si Shem azolela na bandeko. Ya Dina. Ba Joseph, ba Juda, ba Nat azolela bo sala ngai grâce. Bien aimé, awa pe na mona mwaso azalo ko la Dina. Babi azaki na perte de ça pendant 12 ans. 12 ans on a déjà tout le monde a déjà 12 tribus Israël bana Israël non sont 12 wana. Donc Dina lokola azaki mwana Joseph, mwana Jacob pardon, batanga qui était parce que ba baby ça qui bolenge na ye. Wana ezabilo mo mwana lobela ngo ezate mais loko za très important tozo lobela. Mwana mwasi oyo abana ko tanga makila pendant 12 ans. Abebisi bambongo na ye azwaki solution te mais le jour ba ebisi que Christ Jésus Christ akoya azolo ba motema na bika mokolo tangu na komona yeso ki na simbika ke lamba na ye na kobika babi na tango wana tango amoni Jésus ba batu bazala ke belé elengi ba batu belé bazo simba Christ na lengi no bazo bika wana to zana malade mutu pasi o malade o esengaka kisi fo melambo bika mais wana soko kutana Jésus fo zo lobiko malade te batangi na komolo ils a la fièvre ils a la maladie ni mais soko simbika Jésus fo bika babi mwana mwasi otanga moni Jésus aye babi akena sima ya Jésus na sima asimbika ke lamba ya Jésus Christ. Alléluia. Babi asimbika ke lamba ya Christ mbala moko yoki kati na ye makila ekatani e banesi ko bima lisusu te pe azui lobiko kana minute wana Christian ayoki mama baluki na simba bandi ko tuna nani asimbinga voilà place que yo tem na biso euti wana nani asimbinga qui m'a touché bien aimé mwasi wana tango ayoki kaka ka biki ayoki yeso bandi ko déclarer nani asimbiye frère Jésus Christ a baluki mwasi bandi ko lenga abandi ko lenga na makolo na bien aimé ese loko pende te yanga imakasi ete yanga imakasi ese na mingi bayaki wana baba nene ba ko simba Jésus ba obika mais la ko simba mwasi wana simba ki Jésus a senti eloko mo ebimikati na ye donc ese ba tunu bande ko simba ba ngo Christ ba zo obiko mais ya mwasi wana elekela ki Jésus bien aimé ese na batu nyonso bande ko ya ba zo na bango guérison ba zo bika yeso bande ko bikisa ba te belé mais batu nyonso banda ko bikisa Christ anda ko bikisa bango ezali teke bango nyonso bazoki vie éternelle te ezala batu musu ba yaka bazoka lobiko akena ye ayaki kaka Christ akangola yake to tu peux ces exemple ndesi na 10 lèpres Luc chapitre na biso 17 ko bana verset 11 tina verset na biso 19
au mona Christ apesa ndakisa azoloba ezalaki na bato bazalaki na ba lèpre bazalaki na lèpre 10 bazalaki 10 personnes bazalaki na lèpre tango babiki Yesu abiso ayisi bango boke babeleli Christ babikolo yokela biso mawa bikisa biso Yesu alobi boke ne pas ba sacrificateur ndango baoke na nzela mamo babiki babina bango 10 ezalaki na moko kaka yaki kokumisa Jésus aye afuka na makolo ya Christ abandi kolela abikolo na ye na makolo parce que na biki Yesu atuna bozalaki 10 obongo 9 bate wapi kaka yo monte ko se présenter ko kumisa nzambe nzamba za lokumu kondima na yo ebikisi yo bien aimé et tel que déjà batu musu bande ko landa Jésus même matin so tangi batu musu bande ko landa Christ ba eka po bazo ka guérison mais ba yaki te ke bazo vie éternelle parce que vie éternelle bo konzali koleza yaki na batu ya kotanga eza mutu musu ayene ko prier ayene ko samba na église ye aye ko luka kaka libala ye ko luka ni ka musala mais vie éternelle pa na ye aye ko luka ngote ndesi tozomona lelo eza bato mosu asambela kaka nzambe pesanga mbongo nzambe pesanga musala nzambe pesanga boye mais vie éternelle akobonda teke nzambe sunganga batelanga lobi nakota namona bokonzi na yo eza te bien aimé naza pena na ntango kofungola te mpo to comprendre que pourquoi Christ a déclaré qu'il na force kati ne bimi mwasi wana elamba na ezaki na makila. Donc, alléluia. Bien aimé, ça prophétique makasi mais na sa place wanate. Babi ke di lepo ba bango so babi ki mais 9 ba kei. Moko ka ko raisonner aye ko reconnaître bi kolonom to bikisa kinga. Christ a lobi boye. Jésus Christ a solo na Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 verset 66. Abi ba disciple ba yaki belé. Tant ba yoki ka maté à Jésus ba misusu ba kei. Jean chapitre 6, verset 67, Christ a dit tout dans les disciples apôtres, à Bible, bino 12, et là, on est éthique et éthique pour bokende. Et là, on est éthique pour bokende. Bon, là, on a misusu. Yoka apôtre Pierre, à l'objet Jean chapitre 6, verset 68, habite au kende, ce n'est pas un nani. Yondo, zana maloba, bon, vie éternelle, les anayo. Voilà. On n'a pas la peine apôtre Pierre, place au malamou. Bien aimé, bah comprendre que pendant Christ n'est vie éternelle. Bah monsieur bah yaki bah disciple bah yaki belé bah yaki ne kolugara bazo bah mapa bah yé bah mapa bah kolugara bah miracle bah mouna miracle. Mais la temps ma parole Christ a dit que c'est mon vie éternelle bah kokite. La temps avec ça na bien Jean chapitre 6 au bah na verset na biso je crois verset 60. Je vais te vérifier. Toi peut ça m'a commis. Voilà. Jean chapitre 6 verset na biso 60. Babi ke ba disciple bazalaki belé tant ba yoki ka maloba Christ babi mateya ono na ngoko yoka mateya makasi boye babi ba kei ba kimi omona ke zana batumsu na temps oyo balingi ko yoka sous parole oyo pesa bango vie éternelle te bokonza likolo te ye pona ye kaka lobela ye makambo ezelo kana mokili oyo lobela ye ke sera ye église lobela makambo libala ye soko yoki libala wana malamu soko yoki musala wana ko lobela makambo ezala mokili oyo akomi ko betela biso makambo ba musicien mokili balanga nzema mokili ye lobela ne ka makambo wana betela biso makambo mais vie éternelle pona bana nzambe ezate. Bien aimé, tout ça la keba, ndeko kuna zo sala ngada sin ere kumko ko pardon ndeko na ngai tika to lobela to pesa bana nzambe boyebi omona ser azaki na Afrique abandai ko sambela nzambe pesa ngai mobali pambola mobali na place azana Europe na azina Amerique kuna asunga ye azwa abengisa kende ser nzamba salele pe grâce à zu mwa ndeko na biso kuna na France to na pays abengisa ke ser banda kenda kuna asambela ne kutute akoma kutu plus impoli ko makena muntu abengisa ye soka frère wana lobi bo na refunda yo tala berere ozaki on ko sambela makasi omona batu musu ba l'église azo sambela ka nzamba pesa eloko moko soka zwango abose na nzambe akimi na yima kamanda meza suto na frère kutu mutapesa apesa mukande ya kozwa musala kuna na Europe okoma ko telemela ye o soko meki divorce tala berere ozomona ke Christ alobi boye makomi na nzambe lobi na Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 verset 14 abi bako babenga makebele me baponda mi ba eli basamukie donc ebele ba oyoko na bango mateya ebele to teya bo ba oyoko na bango parole mais vie éternelle ezakata batu nyonso te. Christ abengi ba disciples 12 apôtres abengi bango ba apôtres nyonso abi me moko kati na bino aza démon moko kati na bino aza démon eza ba pasteur azo teya na ye prophète nani auti mboka muso aye na ye azani ya nzambe bato bazoloba mais Christ alobi moko kati na bino aza démon
tozo comprendre que batan autant tozali démon donc démon zoteya satan zoteya mingi bango nyonso te baza nzambe bango nyonso te bayo koluka vie éternelle bokonza likolo te mama so yango na lobaka frère mo pa yemba ndeko na biso frère Patrice Ngoyi Musoko yemba alobi soki na église na bino bateka likambo ya enlèvement te bima na église wana nzamba za to ozanga bokonza likolo so moni pasteur ayeko te kaka o esprit de mort na ne oyo bato bakokufa papa donc yo lité oyo biso ka yango wana banda bato bana ko bana 2021 année au bosambe makasi esprit de mort tolanda ku dande moko le kana l'an 2000 o babi mokile okufa bato bazo banga na biso l'église ndenge tonda na l'an 2000 bato batondi se église ba banga ka mokile okufa na mbula wana o mona ke total na likolo sanza akomi ko changer bato bazo banga église tonda soko zo yeba biloko ne esalama tololongwa na ba 2000 pe sila bato mona mokile okufa te bato musu bazongi na bana makambo susu donc ba iko sabe po bike mo eza mukola suka 2000 ndama oboma mokili sko yo yete ya bana nzambe ke babango tala babongo la mitema babongo babongo sa vie na bango lobi vie tene baza yo esprit de mort eza mikolo na ne oyo papa soko za alite ya te vana na yo o nzamba talisa onini talisa bana nzambe na kata pa nzamba otalisa onini o ane oyo liwe ko sopa na bato accident ko salama o bato ba kokufa to yebi déjà que bato ba kufa ka ba accident za déjà ane nyonso yo kasi na ne to koti bana 2020 bato ba kufa te pona yo ndo bato ba kokufa ka yo bondo za mo kokufa otika se ko na mokilité o kokufa ngaku na biso nzamba bi David le kokufa na ba merci Seigneur parce que zo ngana ke kopé mananga na c'est la vie éternelle za bokonzi na yo na kotika na bi winza me merci parce que yo iloté bana ne ba bongo la mitema ba bongo sa vie na bango lobi vie éternelle bokonzi likolo bazala fait à mon apate to zala yo te ba esprit de mort yo do yo lité no monika esprit de mort lité no monika ne o ba pa mama bosa papa so ba biso be talisa biso esprit de mort na bible ni ko ba nini mort kufa na liwa eli lo ba nini o yebi kata mukete o zata na vexé biblique te so ngana bika na noter et mort wana eli lo ba nini mort wana za Satan liwe kota ki a parti tant ba sumuki Adam asumuki na jardin d'Eden nenzamba ko ta liwa na nde muta ko papa to za kuna lité wana te o yebi atate te ya bana nzambe tant o to za ba bongo la mité ba bongama parce que tant o za diable a teli makasi parce que babi tant diable za muke bible bi na apocalypse babi que tant ou Satan guerre ça na likolo babouaki papa na yebi tant koki babouaki papa tant koki na yebi pardon 2 minutes babouaki Satan na se babi que Satan kiti na kanda babi kanda parce que ba pese tant mukie ok na merci ndeko na ngongo peneza mukie mais nzamba pambola yo aussi boyebi oyo tambola na kati ya parole tozela nde vie éternelle bokonza likolo so inda mabengi yo tiki mokili oyo okei na yo ba ange bazuyo okeko pema ozolika mokolo wana fête ya Christ oyo kobongisa pate tokeko fêter elongo yango nazo peso invitation oyo ka parole oyo tsana misala tambola na kobanga nzambe bondela nzambe loba na nzambe batela ngai bomba ngai mokolo na suka bokonza likolo na zala yango wana nde prière Christ alingaka eloko Jésus Christ azoluka nde yango wana en tout cas bena na fungoli pena eloko wana makasi te eloko na lobaki likambo elamba to fungola ngo pena te parce que tenza muke ngonga ba pesinga pena za muke to ngo to fungola pena elamba pourquoi Christ a déclaré que force kati ne bimi batu nyonso ba simba ke mais au moins moi ça na simbe Christ ayoki kati na eloko moko ebimi parce que bango mibale bazaki na bilamba bazaki na makila Christ bazaki na elamba tout ça de fungola ngo belé eza makambe belé boye bokozwa awa mais loko za très important était moi na nzambe koyeba tant tozali tant mona ko banga nzambe bondela nzamba batila yo moni satana azwa ote po te lobi ngana yo omoni mukolo Christ akoya trompette beti Yesu azwi ba santu na ba pante na église na ye tokei yango na linga mukolo na pe yo pozala ngana yo tozala mukolo wana yango na nde loko o Christ atsaikati na ngana lobela yo yango wana invitation na peso yango wana linga Jésus sambela nzamba batila yo lobi bokonza likolo ezali ko na yo merci ndeko na nzamba pambola yo ngonga pende za muke ba pesinga minga kolobezali mengonga za muke zambe soki azongi te Christ azongi te tokuta na mokto lingi ko bondela kotika nyonso oyo toyoki na maboko ya nzambe na kangi misu poto sala prière clôture. Merci Seigneur Jésus Christ au poto zali nzambe o lobeli biso na mokona lelo
moto nyonso oyo kilite ya nkolo na tiki na maboko na yo lokola yo osala ki prière na Jean chapitre 17 ozoko bondela pona ba apôtre otiki bango na maboko ya tata obi tata na tiki bango na maboko na yo baza na kati ya mokili o me baza ya mokili ote pe Christ ozobono bi batela bango yango nkolo ngapi na bondeli pona ndeko nyonso oyo kilite ya oyo batela place nyonso azali place bakotambola place akokende zala na elongo simba ye po te lobi mokolo na suka amona vibo konza likolo oyo lakaki biso na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen kolo Yesu Masia apambola bino.